de relation pour faire du moko les alliés mon lui moi le moko de fusiller tomate elle voit autre et ba esprit ba se revendiquer par hasard et si quand il y a kendaki aussi mais la makambo après c'est ma principe ça n'y a pas la montée bague on le monte là par ignorance écoutez qu'on frappe oui il faut frapper parce que les bagues ils ont un signe il y a 7 quand vous avez un signe à 7 il faut frapper parce qu'il a dit très bien quand vous avez beaucoup naïm azaki na babaje donc j'aime de connaître son moko oyo il mélange Nzambe na makambo soloka donc il dit quand okufa na yeye ane kona biso na likolo ya ngomba il avait avec une écharpe. Ok. Ils avaient signé pour mon monarchie. Ok. Il avait avec une écharpe. L'écharpe, il était avec. Ils avaient une écharpe où il y a mini et ça n'a pas de vaudou, mini et ça n'a pas de pantard. Parce que étant l'écharpe, il y a un signe à pyramide. Et quand l'écharpe, il y a un signe à pyramide. Ancien photo na ye na événement à salade. Il faisait des miracles, les amis des miracles spirituels. Il faisait des miracles physiquement. Comment ça? Oui, des miracles physiquement ils allaient na ba prophète na biso parce que mon prophétique et komima na kati ya bangunza. Bangunza ne ba mo biko na muto gens ba wolo. Est-ce que voyance et la miracle et délivrance. Il y a kana muto il kama bongo. À l'époque na bangunza on a obango ça ba voyance ba salon tu de la kimpeve. Kubila kipembe signifie bako sokola na mai ya molimo. Lesima mishno ya molimo ça ni efungwa miso. Les monindo obengami ete komi berger to mosai na Nzambe il faut ça la Nzambe na bosembo. Allez on qui na Congo to na prophète moko asala Nzambe na bosembo te. Na Congo prophète azate. Chaque signe spirituel a une signification nango. Chaque acte spirituel au Bosala a une signification nango. Il y a beaucoup de gens autant on a ignorance il y a posant en connaissance et de l'élo. Comme on a dit moi église moi son le papa vous voyez que prophète Kingani, le prophète Moïse, le prophète Jaïk, le prophète Wod, tous les prophéties, tous les prophètes ne sont pas des prophètes. Par exemple, les prophètes ont été, par exemple, ça va prophétie pour les gens et c'est pas ça la dire on va venir faire la bateau. Il y a plusieurs esprits que je récolté. La récoltation, il y a plusieurs esprits. Il faut que la puissance, il faut la pouvoir. Nous tenions soit ça, la succès dans le monde, je dis franchement la vérité. Bonjour, chers amis. Un homme de Dieu est décédé, regardez, frappé par la foudre à la montagne de Manguengue. Je viens à peine d'arriver. Nous sommes le lundi 12 ans, le lundi 12 mai 2025. Un homme de Dieu est monté à la montagne de Manguengue pour prier. C'est un jeune. Regardez, il n'y a pas moyen de m'approcher à ses côtés parce qu'il y avait déjà la police le matin. On a encerclé où il est, alors on ne peut pas avancer là. Regardez, il est frappé par la foudre. Frappé par la foudre. Il est en pleine prière, je pense qu'il y avait une petite pluie. Il est frappé, la pluie d'hier de 15 heures. Il a été frappé par la foudre, il est décédé sur place. Depuis hier, on appelle sa famille, on ne sait pas retrouver sa famille. Alors, si vous le connaissez, je ne sais pas avancer, vous voyez, essayez un peu de voir si vous le connaissez. Il est dans le 21, il n'a même pas 30 ans, c'est un jeune frère. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG TV Mafuta Yasika Nzambe amona papa mbolela ngai bino zalinga yo bino la grande dame avec un grand G kana cadre ya actualité bandeko babolingo. Donc il solo prophète oyo jeune prophète oyo akufi na montagne Manguengue, je crois bolanda ki introduction. Bandeko za pas eza mawa génération alelo et ndenge bako bunga Nzambe asunga biso Nzambe ayokela biso mawa. Na kozala mulaite mena lo mamo eza motuya.
Bon, tu kolanda, je crois, introduction, il y a maître spirituel, on a peut-être bengé bongo, hein. Voilà. C'est une personne, et je crois, il est dans des bokoko, tout ça, bref. C'est un spiritualiste. Azomeka ko expliquer cause ya liwa ya ndeko oyo. Alobi clair que ndeko oyo abukaki mibeko ou encore et oui tolo ba bongo ya abukaki mibeko. Et du coup yangonde est frappé de punition et liwa nde muto frappé. Mamba lobi eza vrai. Preuve so boke na Facebook. Bobeti kombo garçon oyo. Comment les a Moïse? Moïse qui est encore sous fin ni poste non à Kimingai, mais je crois que les zones na web sabino bano bengake baba. Baba nesi na baba Nigeria ba bengaka baba donc pas père. Neti papa, le loba onyo so balingi ki d'edification. Mwana ya muke malingi ba bengake daddy. So boke na Facebook, bobeti kombo na ye et Boromo na ba publication na ye. Na ba publication na ye, bo comprendre que ndeko o aebaki ke akokufa. Effectivement, arataki cible. A misaki nebiso loba na anglais, he missed a target. Na ba publication na ye côté moko na kota suka. Akomi boye alobi et après avoir crié tout sur mon initiation. Pourquoi dois-je mourir? Les frères savaient qu'il mourrait, qu'il allait mourir. Non seulement ça, a commis malobamo en latin, a commis initium novum iter nullius redditis, hein, pour comprendre. Dans ça, mon latin d'ambo. Ce qui veut dire, surtout bien traduire en français, beaucoup betata na Google, si vous tapez par exemple initium novum, et au laxabino et non retour, et l'au moins bongo. Donc, makloba o koma ki elnye loba karake, le début et des nouveaux voyages sans retour. Initium novum veut dire sans retour. Ouais. Et bandeko, les frères savaient qu'il allait mourir. Aïbaï ki ako kufa. C'est que certainement, Azaki na target, na objectif moi bana olinga atteindre. Azaki na challenge moko. Malheureusement est raté et simité. Asalaki wako ça comme sacrifice. Na but yako comme à place moko yako zwa eloko mo yako gagner eloko moko. Malheureusement le diable était menteur. Bible zo benge père ya mensonge. Et bandeko nangai botala bisika ndeko mobali oyo lelo asuki. Akufi frappé par la foudre. Nangoma mangengenge. Malheureusement ba aveugle bazala toujours hein. Et na ba envoûté. Pona ba oso muto prophétiser makambo oyo kokisa mito eza solo to lobino mambo eza vina yo aza prophète. Passage ya Bible oyo loba ke on reconnaît un prophète lorsque et non pas parce qu'il prophétise, mais plutôt par l'accomplissement de la prophétie. Ezalaka incomplet. Ah oui, si quand yo muto atanga la Bible, ou à comprendre la Bible, à comprendre que ezalaka insuffisant maloba wana. Parce que ba maloba nyonso te oyo ekokisi ba prophète au fait bref, ba faux prophète ba prophétise rapé. To baloba rapé ma ekokisa maka. Na Bible boyebi moi la moitié de na moluma divinité ba nepe oloba mambo solo. Donc, une personne peut aussi te dire des choses vraies ou encore oh lobby ekokisami, mais il n'est pas forcément un prophète. Ah oui. Dans la Bible solo ba examiner la prophétie. Eza mambo belé na kati. Na examen à prophétie, une personne qui a le discernement par la grâce de Dieu peut comprendre la source, encore, provenance à prophétie, et du coup, à quoi il va se situer. Parce que prophétie, il y a Python, la logique, et ça faux. Raison pour laquelle, Paul a pas mis la kamwana moi si wana. Marambana ko le bezaka vrai. Mais le fait que bande ko bima na source ya pureté.
Paul Pamela soki ezalaki ya ko approuver alinga tika esprit wana. Faites très attention. Ato moni muto aloba makambo aloba reza solo to ba prophétie to nini. Il y a que la révélation qui ne trompe pas, qui ne ment pas. Tout Nzambe, Allah qui sait qui est cette personne. Et le Saint-Esprit, si aussi réellement aux alamounou Monsanto a confirmé ou pas ou la qui sait que oyo mosel langa to mwana ngai. To oyo azaya ngai. Et il faut se rassurer que Oana Molimo Monsanto parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, un faux prophète aura pour au monde malamu. Surtout ceux qui vous animés dans le même esprit. Et à la bateau belé, Nzambe soi-disant lobela bango, na bandoto, na ba vision, na banini, mais à Molimo Nzambe te. Et ça ba esprit ancestral. Et batouana, il y a aussi de ces faux prophètes. Au bango, ba témoignera comme des vrais. Mais baza ba vrai te ba faux. Le fait que molimo oyo ya mensonge, ya confusion eza kati na ye. Et ko identifier mutuana comme vrai. Et du coup, alors le banabino que non songo la za vrai. Ngai na landa emerbi kala parce que ça appelle son succès na loba ngo kala bine bandaka boy moto aye na wana e kitanango. Après bakanga chaîne na liboso e ko fungula ya mi balaza appelle son moto ninga za na ngote kala. But je crois boye bien merbi na YouTube awa ayo na apesu te wakanga sila ndoke sana misu 4 na elongi wakanga ka bandoki merbi azara ba prophète na ye na azara na ba batu na ye mingi na no mona mingi ba no sa ezalaka mingi ba bato je sais pas ya ba Afrique de l'Est na ba bato bamboko misu ba Côte d'Ivoire na so ba wapi na bité so pa yanzela rali ayeba ni mingi na ba bato ngona je sais pas parce que bango ne ba bando commentaire mingi na chaîne ay bon mona ba ivoirien na ba camerounais ba bato bamboka misusu bango bazaki so pesa ba prophétie na yoana bango banoya na ba commentaire ko confirmer pe ko pesa ba message et puis azayi pe na habitude ko zo pe ba prophétie misusu bato bana ko benga ye oka batindele voice apa ye na ngona chaîne na ya tiango tala mutu boy. Une fois moi mobile moko ya apesi message que amona ndeko moko za sope ya camerounais je sais pas trop et ane ko courir sope danger sope risque non ils ont groupe moko ya ba serviteur ya bato moko ba yembela nzambe groupe moko gospel so ya Cameroun so ki wapi je sais pas trop ba yembela so ki nzambe et groupe wana ba za ina problème ba no courir so ki danger tellement ça fait un peu longtemps. Bazali na situation moko oyo eloko moko oyo nzamba lakisaki ke so bakebite mabe moko komela bango alors pona ko bazala préserver eloko wana fallait babenga prophète moko na otanga komba prophète wana te fallait babenga prophète na otanga ko sala émission moko na chaîne na ngai sur lui il y a pas longtemps mais na otanga kombo nete bat balanda nga de près ba oyeba na je crois parmi ba émission na sali ya suka émission ya prophète wana ezali batangi komba prophète on za RDC prophète songolo batangi kombo na ye po ba vous allez frapper na malheur on a te fallait ba benga ye abondela pona bango mais le prophète là c'est un faux prophète c'est un occultiste il y a niveau ya ko sakanate ya likolo tatawana c'est ça donc révélation za personnel bandeko ya on a lo ba rapena bato bo se fia na ba prophétie o ba pesi binote to na ba bio ipo ya lo ba kinde ngelo ba keza vrai non. Ngaso na ye na lobby bon je ne dis pas que na na monopole mais est-il que ce qui nga na ye na ye ko dénoncer to loba par exemple que non likambo pona moto songolo pakala ezate parce que na yoka iba lobaki non eza parce que nzamba confirmanga que mutuana effectivement il est dans le faux ah oui et ça vraiment difficile na yana lobaki prophète oza faux pendant que na ba preuve te et à moi passer et à moi passer yango bomoni na lingaka nanga kotanga bakombo te à moins que mutango sala ba scandale moko to babiloro moko oyo penze zo lakisa ke effectivement il est dans les faux donc moi ko parola ma foot ezate ou encore ya camouflage ngo ezate bino mo bomoni penza na misu na bino ke non abeta ki concert atie ba signe maçonnique donc c'est clair que c'est un démon ou encore c'est un serviteur du diable a wana to bomba te to loba en s'appuyant na babiloro o yemoko asali. Mais que mutuana tango ya côté ya to na ba sorti na yeto to yoka te to monate et là moi mabe sérieux mais nzamba la kisinga personnellement que c'est un faux parce que en tout cas na linga kate na ya kotanga kombo mutuana to na loba j'aime pas
pour na ba raison ebele pour na ba raison ebele yango bande on a oloba na bino faites très attention bana nzambe wana ezali parenthèse bien que umeli ndeko oyo alobi na fin ya ba publication na ye parce que comment ma moi ebele certainement liwa e bana déjà retungise pe ozangise kimia et akomi mutaba bilobela akomi alobi je crois dans le bel Likambo et après avoir crié tout sur mon initiation pourquoi dois-je mourir, donc il savait qu'il allait mourir. Il y a les bossos et côté me soit commun en latin en disant initium novum iter nullus redditis, ce qui veut dire le début de nouveaux voyages sans retour. Voyage n'est sans retour qu'à liwa. Donc de quoi eba kiki akokufa bande konanga taba risque bat ba kozwa o nyonso kabal tant na zolo bana batu kabal y a rien de bonzambe kuna. Tous ces bien-aimés jeunes serviteurs au boko mona na bataliti na bakipa na ba écharpe na ba bag bato ba kabal wana bazala bazabandoki eboki mabango bato bazo yoka tellement envoûté zo battre record et les gens ne prient pas. Du coup, moi, je comprendre que bonzambe ezate, eza mawa, eza passé parce qu'il y a de ces choses-là. Tu n'as même pas besoin de prier pour demander à Dieu de te révéler ou encore de te montrer. C'est tellement clair, c'est tellement clair. Mais malheureusement, parce qu'il est écrit, barozanami sorotala me baromonate, mato ya koyoka me barososolate, nzambe sunga libota na yo. Hey, mon azason lo ba mamonit na kota na mitema batu, mais bon. Et j'ai pris que yo oyo olandarangai que le Seigneur t'illumine. Nzamba illumine miso motema na yo. Ninga apôtre Paul alobaki que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs. Pour beaucoup à mona peut comprendre de quoi il s'agit. Kabale ko baby sabagene. Ba prophète belé na Congo nzamba kotuna bango batu lokola ba Joël Francis parce que yeza na robomba mate azali na kata kabal et a bebisi bilenge belé bana ya bato amike ya mawa eza pasi eza mawa eza pasi nzamba okabiso ma pasunga biso bandeko kabal ezali bondoki. Et ya mawana ya pasi eza basangisi bokoko parce que lelo eza na ba prophète bazolo ba que les prophétiques et marchera bien na bokoko. Siko eza na ba misu ba se positionner aza carrément na bokoko. Misusu a se positionner aza na oya ba mindele kindo kikisi et autres ya ba mindele neti kabal. Mais malheureusement misusu bisangisa sangisa bazoyo ba te que mélange et bomaka. Bato ba traitera na bokoko so botuni ba oyebisa yo so bani ba kir nete ba maladi moko songolo na ba bokoko wana osansona kisa mundelete so meki kara okufi sur place et bomara mélange wana na molimo pareil tango yo zo belela ba kimpa vita na ba soki banani ba mbengu et autres sikoyo non obanina na kabal ozo robelela ba koko ya ba kabale parce que kabale eza bokoko ya ba yuda non voilà obandi belela ba koko ya ba juif mais yo congolais obandi ko belela soki pe ba Salomon obandi ko belela parce que ba invokara Salomon Salomon wana na ebité soki ezala certain mais ça c'est un esprit parce que diable azar les singes de Dieu ils ne font que copier l'étoile de David au balobela dans la Bible l'étoile de David n'existait pas de ba créer ba blo moi bongo obani ko belela ba Salomon obani ko belela soki pe ba Anna prophétesse Anna fille de Petuel obani ko belela soki ba Moïse na ba Elia ba Yuda du coup ekoke kota na bokoko lisusu obani ko belela ba kimpa vita ba kimbangu et autres mélange bandeko clash ko sale makake ko bete ko tumba yo mama papa et ama mingi eza pas que Dieu nous aide. Loyenge batulelo bakomi ko sela nzambe na loyenge. Ministère, il faut bien introduire yo. Même Jésus qui avait la divinité, Yanzambe Mobimba Kati na ye, toute la divinité de Dieu en lui, fallait qu'il va introduire ye avant le ministère. Ye soye liboso Jean-Baptiste kozwa baptême. Azalaki na bonzambe, divinité zayi kati na ye.
Makoya ko sala ngo automatiquement non. Ndena auto expliquer bino na débit. Maramunyo so na ba protocole Rolanda. Nzamba désordre te. Na maramba molimo il y a des principes à suivre. Falaka leke pas Jean-Baptiste azwa batema. Tant Jean-Baptiste a moni azoya, azu signo à comprendre que oh Nzambe, yango moni alobaki ke naza digne ya kofungula ya redétacher ba sandal na yote. To pe ba singa ya sandal na yote pour dire quoi? Si langage simple alinga lobaka ke non na kokani na yote yo za Nzambo le kingai. Mais yeso répondaki alobi na ye, faisons ce qui est juste. Parce qu'il faut savoir que Yesu a botama na tribu ya Juda. Ok? Et mission oyo ayaki kosana mokili, falaka kota na sacerdoce. Or, pour na sacrificateur, il faut la lévite. Jean-Baptiste a botama lévite. Azaki mwana souverain sacrificateur. De bonganga na Nzambe ezaki déjà na makila. Raison pour laquelle Falaki a intronisé s'il faut le bango bongo. Ou encore a initié, bon je sais que moi initiation ils aura plus, appliquer en plus, bato occulte ou encore ya molili mais eza mot français qui veut simplement dire kokotisa mutu ko initier ou encore ko introniser mutu hein. Non attendez, ko introniser bande bolimbisanga. Ko introniser za ko vanisa mutu na trône hein. Donc ko initier za ko introduire mutu, voilà, c'est un langage simple quoi. Ba initier yo do ba kotisa yo lingala do ba kotisa yo hein, bo comprendre ngoka bongo hein. Ko initier ezali ko introniser te ko introniser ezali ko vanisa na trône hein, parce que il y a les autres trônes na kati. Et par contre, initiation, c'est comme t'introduire na eloko moko songolo. Dommage que dans un dictionnaire, on a un peu mente, mais sinon, vous comprenez là. Donc, il faut ba memayo, ba la kisayo nzela, voilà. Ba mo pour nous faire comprendre en gros. Toi ka batwe, moko c'est normal au robot sanato eko kima. Ba la kisayo nzela. De ba introduire yo, voilà. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait comme acte prophétique avec Jésus. Parce que Christ n'était pas lévite. Ce qu'il fallait qu'il y ait un sacerdoce. On peut nous sacrificateur, on peut nous faire la sacrification. Hein? Il y a un non? Sacrificature. Ah, voilà. Il faut oser la lévite. Jean-Baptiste a botama na tribu ya Lévi. Papa na ezaki souverain sacrificateur. Zacharie était souverain sacrificateur. Maman na yende na Elisabeth bazaye ba maman na Yesu na maman na Jean-Baptiste ne bazaye ba cousine. Bazaye bandeko. Donc fallait acte prophétique on est salema. Yango moni Yesu ayebisa Jean-Baptiste et accomplissons ce qui est juste. Donc tout tika la na logique malgré ki bonzambe nanga mais na bomwana na molimo na bomoto kobosa na te nazali lévite te naza moyuda. Donc yo étant lévite il faut la kisanga nzela, il faut kotisanga na makambo yango lelo o batula ole bazela ba kotisa bango balingi ba mi kotisa azana appel ole azela moma ya Nzambe non lokola Nzambe alobaki na yeke yende adi na bala ya génération oyo du coup ake kosala makambo na ndenge na ye. Samuel c'est parmi les prophètes rares na Bible. Azal je crois le seul prophète a salé RRT. So botangi histoire ba prophète bon ba prophète mingi bazaye ba panchana bambeba. Par contre Samuel azaki une authenticité moko na ba exactitude moko azaki vraiment unique pe spécial na genre na. Mais les petits temps ayo aya premièrement ayo ko la makambo Nzambe. Et na début na il ne comprenait rien. Akoka même pas ko distinguer to pe ko différencier voix Nzambe. Fallait ba la kisaye. Mais plus tard akomaki meilleur que ba koko na ye ba tata na ye ba to ba ya avant ye et ba to ba ya après ye.
C'est ça. Ndelo ko zo raté ba zo zanga ba te belé lelo. Lo yenge tala oke kufa kabui. Oke kufa kabui. Tolo bani personnam. Et a passé. Et a mawa. Bandeko. Na lobi mingi. Na tcheli bino vidéo bo mona ndenge ba jeune serviteur moko. Baza ko invoquer ba prophète, ba jeune prophète baza ya kabal, baza ko invoquer esprit ya malkout. Et ba osa ba incantation na mai na rivière na Kinshasa, ba osa ba incantation na rivière et puis bazo ko invoquer molimo moko na kombo ya malkout. Et après wana na omekolo ba juste quelques mots et to chité. Donc c'est ça. Bo et s'abonner après. Bo landa tina suka et surtout vraiment bandeko bo partager la émission na biso. So za mona nzamba solo collection ba émission bo été parce que ils ont fungula bato miso. Que Dieu vous bénisse. Merci. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, prenez-moi par les deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, couronnez-moi. Esprit de malkout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Netzach et de Yod, affermissez-moi sur la terre, Bina. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, prenez-moi par les deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, couronnez-moi. Esprit de malkout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Netzach et de Yod, affermissez-moi sur la terre, Bina. La famille, la Bible dit dans le livre Juge que dans les derniers jours, beaucoup se détacheront de la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Ça, une des doctrines des démons, la Kabbalah. Bandeko, Kabbalah, baby si bilenge, naninga osaranate. Malkutu wana aza entité, hein? Une divinité et un esprit au bazako invoqué pour na koya ko rendre service. Bande onanga nzambe na ngai tozo kende wapi tozo ke siko bato baloba ke chrétien ko perdre salité. Juge zoloba que mingi bako ko se détacher na sainte doctrine. Tant baloba ko se détacher bako tika sainte doctrine bako abandonner sainte doctrine. Bible bako abandonner sainte doctrine. Donc c'est clair que bazalaki na sainte doctrine. Pona ba s'attacher na ba doctrine ya ba démon. Siko bande onanga boza ba réaliste. Siko bato baloba ke chrétien ko perdre salité. Muto azaki na sainte doctrine, a se détacher ke ko s'attacher na doctrine ya ba démon. Mutu wana ndenge mwana mobali oyo auti ko kufa ou encore neti ba jeune oyo. Et na ebandelita mususu bandimela payer sur na ndinga solo. Siko bato baloba ke chrétien ne peut pas perdre les salis. Que direz-vous? Malgré ça, Nzamba zo monika na présence nécessaire. Et milimo mabe ba demo ba bomi likolo ngomba na kake akufi. Après Nzamba yambiye na nkembo persona. Tolo ba bongo non? C'est ça. Et ama eza pas si mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bande wana ngai. Soyez sous mon pied. Tellement on a Facebook donc. Bandeko eza maweza parce que ta modèle a tché longi. On dirait ah ko sala mamba malonga et lobia barokinde bazala bokino ko sala ba live na TikTok eh. Na ba biloko na bango balati wana le ba bizengi ba yena se prophète localise moi. Prophète tala eza ba esprit ba malcoult nde muté localiser rabino so boye barate. Ba malcoult nde ba localiser rabino et milimo wana pozo ko inviter bango bino moko volontairement dans vos vies. Yango bo munu ba te belé lelo. Na ba vie na bango ba problème. Non seulement si la raté mais s'empirer. Ponanini. Likolo ya landa katubanu amike oyo akoya bani ko prophétiser leyo
au monique prophète. Dans mon écoute, bah image moi ya génome en auto kufa. A prophétiser pour Nabatou. Et fana zo image mais j'ai perdu des filles. Non, et ça pendant la continuer. Il y a un prophétiseur na mouchoir rouge na loboko. Il n'avait que 22 ans la famille s'il vous plaît. Bota bilonga bano baba na mike. Bana mike. Il n'avait que 22 ans. Prophète auto kufa. Azo prophétie a no prophétiseur na mouchoir na rouge na maboko. A prophétiser ne ba Joël ba prophétiseur na ba Joe Grâce hein. Azo lo bana moto. Pendant que je te vois dans ta chambre et devant il y a une table, après il y a un lit, abandon d'écrire chambre. Donc batmo ba kesi ba bonka ba kisi, ba pesa ba précision ya ba mambo o mutu déjà yebi mutu a vivaka. Bande konanga oko le côté et na suka na on a finalité elo amalonge ezate. Kala toyeba ki so mutu ana kisi. O ka o tatana za na ikankar, tatana za Rosie Christian, tatana za mutu loge songolo. Vous sentez que non anakisi. Le pan on est bana batu bakota raté. Mire 6 mètres. Bana ne batanga na bakola bien. Bana mayele. Na le pan on a bango so koti par méga okuto ba fleur et tonda talanda kumunene. 8 chambres. Couloir et kenda. Kimia. Bana niaou. Au sentir net que nous deux ans dans le monde de Moussous, mais n'a quoi moto. Vous sentez que non? Asimba kikisi. Atikel quand même ko jouir na kisi en wata ok li felo. Mais azaki quand même na mbongo. Et ceux qui ont été ana mituka. Et bazana ba grand car mi balé, bazana jeep, bazana ba voiture. Lobby papa okufa. Boka raho mwana moko abima yikuna. Et azaina mwasi mususu na sui côté ni na 3 femmes et abota soki na 6 femmes azaina 3 femmes reconnues abota na 6 femmes bala msuba bimeli sui côté ni bangonyo subaza kombe 22 atiki mapangu kombe 8 atiki mitu kombe OK bakabo lui famille ezwindabo ata so ekosila na mopepe quand même ba bénéficier ki na biloko tata na bango atikaki yemoko tata tikele ko sepela na vie alingai basi a forme nyonso azaki na bambongo atikele ko defate. Bana banda rolia mikoni so banda rolia bien à quel felo oui mais vous sentez que non il a vécu siko oya bino bota petwa dae wana bande ko na ngai na satana place mo ra okende kuna et le bana ngo voici l'homme mon ba vie lo la ba mobutu ata quel felo mais asakana na mbongo asakana na vie alinga ba sa format toi mon ba chiffre ba monter à lolinge nyonso siko mutu moko boy petit moko boy a se retrouver à Koufi. Po aller na problème de tuberculose on a filmé mingi pour comme la makaya mingi na zododo akufi donali fe loko tant mobuto tunye yo ayo sa nini to combien de nini et na mokila bato zaki na nini akozi pa tambata c'est vrai ça na on est forme mo ya humour mais et ba réalité bande ko mwana akufi atiki nini azaki na nini et lokote atiki nini et lokote bande ko na ngai ba prestige mo ba via mbango mo ezanga mutuna makolo oyo koti bonganga lelo soki kabal soki eloko nini soki nini diku ongo le ka Joël Francis to ngo ko mambala mo lo la Joël oyebi parcours à Joël oyebi nini Joël asali ko ma place ya kona bande konanga eza mawa na maamunyo so ba protocole Roland ezalaka même quand c'est na bonzambe tu peux avoir l'appel mon frère ma sœur cela n'exclut pas la préparation. Moïse avait l'appel mais manque à préparation de bomisaka égyptien et nzambe tanga moni bongo falaka lekise na désert abeta 40 ans na désert ka pour préparer et tant aye ko zonga pour la deuxième fois pour libérer Israël ezaki réussite. Mon frère ma sœur tu as l'appel nzamba ebisa yo kozala grand nzamba ebisa ko yeba na mokili mobimba nzamba ebisa ke yo ministère no eleki ya batu nyonso ba lega na mokili ya batu yo koleka bango gloire à Dieu mais yebaka ke soki o se préparer suffisamment te soki nzamba préparer yo suffisamment te au loupé au raté cible au bête à côté risque ça au souka peka aboye. Ah oui, faut faire très attention dans la vie et il faut regarder la part des choses. Lo yengen de quoi douleur bande ko na ngai liwa mo mobalo mwana muke akufika aboye tala slogan na ye zalaki
le monde spirituel n'est pas pour les enfants, mais c'est le royaume des cieux qui est pour les enfants. Et il y a un pas c'est ça que bah fan nae, bah bana nae, bah no benge bah daddy et autres. Tellement bah on soit le yenge Bible batanga raté, bah no répétera on pour na bah no mon on est gloire morobo et pourtant boulogi. Parce que mouton solo baké monde spirituel les a bana et pardon royaume des cieux a bana, monde spirituel les a bana té. Mais malobana est clair que azamutu oyo il y a ça destiné la royaume des cieux. Mais oui, parce que finalité à moutou, moi, dans un béni, c'est faire côte au royaume des cieux. Siko, yo, royaume des cieux, et ça y a ban amike. Monde spirituel de ça ban amike, et ça y a mikolo. De ce qui veut dire, monde spirituel, oh, y a quelque côte à ana, et ça, monde spirituel, il y a normalité. Parce que monde spirituel, oh, y a un zambi, et qu'on exclure royaume des cieux. Monde spirituel en il faut exclure le royaume des cieux. Monde spirituel oyo il faut exclure le royaume des cieux. Monde spirituel oyo ça en zambé. N'habitez pas à comprendre. Et ça m'a amené à passer. Que Dieu nous aide. Nzamba sunga biso. Nzambe asunga biso génération oyo kopola. Si komuninga kuna kakebeti metala ba oba ok quand même kosala ba incantation na maye. Etali ba ngote. Sortez du cabal. Sortez du cabal, beaucoup koufa. A koufa atiki rien. A ke ofele. Bande koza mami déjà passé. La famille, na lobby mingi. Abonnez-vous à ma chaîne MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame. Tout le monde aime la bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Likez, commentez, partagez. Merci, au revoir. Bye.